Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'agence. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter un décimassa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter un décimassa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai ezala rande bino ndekaka touti kotanga na ebandeli wana toza na commune ya Lemba. Donc commune ya Lemba route bat babunga yango te pour être totalara onel gauche droite partout et banaka déjà. Donc atona commune ya Lemba toye kotala lupango moko donc toana Lemba précisément na Lemba super to côté na entrée ya Igota Nzambi. Donc ils ont entré à Igota Nzambi terrain à GD au Poussani côté wana. Donc moi tout le bébé les até par rapport à l'adresse mais ils ont côté wana. Donc ils ont côté wana Igota Nzambi terrain à GD kititi na ma CCC wana le pan eza wana. Donc a to ali boso le pan wango yango yo to ali banda to linga to kota to laksa skona kati ndé na le bagi to na Lemba commune ya Lemba super entrée à G2. Donc Igota Nzambi entrée à terrain à GD au kiti na mose wana toza pembeni wana. Donc lupango yango toza libanda avant to kota to laksana no vie extérieure avant to vie intérieure. Donc voilà quartier ndengezali ndebo sepelera toujours. Non, nous devons voir les quartiers tout ça quartier yango a to kotina kati. Donc bobi taille ya mapango Lemba ndengezalaka boyebi bino sur mapango Lemba ndengezalaka malgré ba différence nango mais la plupart bataille nango kaka ndengezalaka. Donc palais yango yo et là salon ba chambre za likolo ezalaki deux chambres likolo ba modifiaki pour ba type honnel boyebi ndezala likolo ba chambre ya mikie ba modifiaki au lieu de trois chambres eza deux chambres likolo o eza cuisine tous dans le salon. Voilà, donc tous dans le salon parce que tous les qui ont mon tout monde est vraiment bien té. Donc à salon et puis tout côté sikoyo o eza cuisine au moni on a cuisine awa couloir pour na baluka na ciment. Donc au lieu de trois chambres ils en a deux chambres likolo o on a c'est awa ba modifia et comment une chambre na c'est avant ya romata likolo place maman la kisiwana awa nde toujours to kenda na ciment mais avant to kenda na ciment porte moko ya salle de bain douche yango awa ezali toilette eza awa o ya kati ya lupango et puis ato baluki na ciment nde toujours to senga ki kenon na ndenga ciment bilambe ezali ba différentes couleurs mbula mikolo ezobeta mo trop. Donc awa likolo awa eza espace etikala oyo mutako pe kotonga ta une chambre salon likolo. Donc eza lokwa moi cavo batika likolo mutako kotonga pe a matine likolo. Donc awa eza na ciment et après na toilette à ciment eza wana moi to l'accesate a tuzongi na kati po to bimansu libanda. Donc lupango oyo batiango $65,000 à discuter. Donc ils ont $65,000 à discuter. Pour nous cause à l'intéresser, ndeka tout ça là toujours ko bengana obengi oyena bureau to sololi et puis to pesio agent moko OK na ye à la kisio yango si c'est bon on évolue. Donc monto uti na kati asko to bimili banda. Donc voilà un peu lupango yango yo. Donc tozo linga siko to bima libanda po bomunda na kati bomulaki libanda nango bomona pe avenue marche ya avenue. Donc wana atu bimi
to maintenant car na biso to kende donc avenue yango to poussana to kende matina coin ya avenue place basalaka mwa biloko bomona avenue ndenge eza propre avenue ndenge eza bien malgré ba multiple mbula ebeti mikolo oyo na mwa ya oyo touti kosilisa oyo ya avril mais nzela quand même eza bien maintenu donc yango oyo ato bima na oyo etikali mpona baoyo bakozala intéressé kobenga biso tosalika ndenge tosalaka wana ekozala bien. Bonne chance. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redécimé ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le mini.